Fali Poupa qui 65 000 $. Voilà. Donc si tu vends awa Fali Poupa et puis contrat il y a 2019. Donc il y a 2019 Fali a signé un contrat il y a 65 000 $. Embadi mama. Zone fallait lire un musique boy. Donc 65 ils ont collé bon musique. Mais ça collé bon belé. Contrat il y a concert 65 000 $. C'est les bon belé. Donc et puis ils ont en 2019, 20, 21, 22, 23. Donc 4 ans. Donc, il fallait mettre un concert à 65 000 $. Au moment où il y a une promotion, il fallait aller à 5 000 $ dans Bisso. Il fallait 5 000 $, 5 000 $. Kocha 65 000 $. Entre-temps, il fallait c'est que Matisse fallait. Donc, on a Bisso, on a des gens qui ont bien. Au moment où on dirait que Molimo ya Gauthier c'est qui na Uganda. Donc Molimo Gauthier c'est il a dit na Uganda. Molimo ya Gauthier c'est qui na Uganda. Donc fallait azana ba yini international. Azana ba détracteur international partout. Ba bundisa fali. Donc Obina on sepela kitoko enzambe. Kolobela fali. Soza zoba olobela fali okomi mayele. Soza mayele ozolobela leader asimerten sokomi jingi okomi kizengi. Siko tane fali azo inspirer ngai. Molimo fali la tanga epesanga mayele nae, sagesse nae, na intelligence nae, ndenge ma Monique babokola na papa Faustin. Na loba makamba malamu. Voilà, na kena Google. Na ina loba boye. Tango bozo ba ke fali abeti contrat, abeti contrat bato. Siko tango na mona ba Ventiro ba na TV ba loba ke Fali abetaka 10 concerts ya producteur concert moko eza ya nani ango sikoyo bato babimi wa uti wapi voilà Fali papa molakisi le professeur mais ya Zara ya mukolo saka nini Fali azobete na musique voilà so zakaka yayana ozabiki yayana ka ozoba yayana age na musique pe beta mwana mukiango zoloba obike mwana mukeso azobeta mukolo atika bitumba te yango to mona ka lelo Fali bomaye voilà osala mabe azonga na rumba na ye parce que rumba na ye bakumisa ke na rumba na ye patrimoine de la rumba soi-disant eza ye atika français biso to pesa ki conseil kala akota na featuring abeta ba français aboyaka omoni likambo aboyaka o négligeaka ndenge komo ko compliqué yo azobunda bitumba na français y a pas c'est quoi y a pas manque d'arguments, manque de prononciation des mots, manque de tout. Et comme il y a pas. Azana manque de tout. On a leader à Simertense. Tana remonté na bakolit ne bakomo. Ah babaluka qui bazaba camarade. Bon baza mwana ngirengi azokola ya mwana muke na mwana ya bandal. Baza ki camarade ndé. Même si bakuta na ba terrain. Na orchestre bakuta le ba mikolo. Na maison me bakuta baza. Mwana bakoka kuta na pena ba moto. Baza la ki mikolo. Donc Fali c'est le amona ndenge Fali akola basala na ye Jordan Kusa ndenge moko mais bokati sanga mabandal bokendanga mangiringi o camarade na biso mwana beti bino 12 voilà tala niveau c'est le azo fingama donc ça passe voilà. Merci beaucoup Bandegonion sur Bozara Libaku. Rolanda Bisso na Vision Plus Télévision. En tout cas, c'est Bozara Bisso que Bozara a vraiment belé pour Rolanda Bisso et puis Bozo partager, Bozo commenter et aussi la Bisso. Vraiment grand bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle Rolanda la Bisso. En tout cas, un grand merci. Na Bandegonion sur Oyo Basoutenara Bisso de près ou de loin. Na Moni Bongo Bella Dingan à la patronne. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça à Cadet Tundi du 21e siècle, les rois le Migolo Togo Benga et les rois le Cadet Tundi du 21e siècle. Et aussi à l'honorable Pablo Takabea, espoir yabana kan Luka, c'est-à-dire tout le kunga derrière toi. Et aussi un grand merci à Maestro Cavalier Irlandais Noir Motemaya, Carmen Quillo, donc un grand merci à vous, un grand merci aussi comme ça à Tichik Makengo Tonto Chic, pourquoi pas dire aussi un grand merci à Jean-Jacques Odimba Moutoua, les Guillaume Ntingani, les conquérants Libosongomba, Nassima Ngomba. Donc toujours comme les actualités nous obligent à te dire bon Lelo Fali Ipupa à Gobeta na Uganda. Mais à notre grande surprise, tout le monde a posté belé, on a fallu pour pas. Il paraît qu'il y a un producteur, il fallait qu'il y ait un bêta, mais un bêta raté. Producteur, on a le biso qui fallait pour pas. À Kiti Nasol Ougandais,
c'est pourquoi on s'est dit aujourd'hui d'avoir pour vous Koko Yaba Warrior qui est Jerry Kobetox Naïnde Toro Solola Solola a explicité vraiment ceux qui les Kamouana Isaiah Solo, tu es à l'Okuta. Est-ce que Barokanga Fali ou pas? Tu Barokanga était les bruns qui gomment ceux qui osent déjà de même à Vinan Rofon, la biso poto Solola. N'a mon invité qui est Jerry Kobetox. Bonjour. Bonjour Isaac Lushikou, bonjour Nabande Konyos, Baolanda Biso na Vision Plus Télévision. Là je vois directement Maman Bela Dinganga. Et puis Maman Titi la source, Maman Pasteur Titi la source, Maman Moko bien, Azwa Pena Géry, adopta Géry. Donc merci beaucoup Nayo Maman, vraiment merci na Ozo Salaponanga. Et puis merci beaucoup Naba Warrior Nyon surtout ya monde entier. Vraiment na pesi bino ba mbote ebele pour na ba soutien na bino bozo soutenir nga ko banana Warrior suprême Fally Ipupa, Mobutu de la musique africaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les warriors du monde. Oyo ba soutenir moralement, physiquement et puis financièrement. Surtout ba maman Mamicho depuis Monaco. En tout cas, merci beaucoup pour Nayo. Merci beaucoup na Yasmine la Warriors. Merci beaucoup na moi si à grand frère ya Fally Ipupa Savané de Pitch. Ouazali grand frère a Fally Ipupa depuis ba quartier latin. Serre Nabiso. Sœur Nabiso Brigitte Savané, Maman Confort. Merci beaucoup Nayo pour notre soutien. Merci beaucoup pour na j'ai dit Timboyo moi na Popi à Djobour. Merci beaucoup. Voilà. Isaac Lushikou naza awa na plateau nayo ba question eza yo bianuza yana. Voilà, ba question eza nga bianuza ya yo kandengo tsolo bana. Fally Ipupa aza déjà dans Uganda robeta concert lelo. Mais à notre grande surprise tout le monde que ba lobby Fally sera commis dans Uganda barokanga parce que alera déjà mbongo ya batu. En tout cas, Isaac Lushikou, Fally Ipupa komi na ba yini ba Gauthier Sey international. Oh, ya solo. Fally Ipupa lelo aza le seul artiste lelo en Afrique ba obundisa ye, na Europe ba obundise, na Asie ba obundise grâce à savoir-faire na ye, grâce à succès na ye. Donc au moment où tu reçois l'émission, on a cette formation mo fiable, sur au côté même na ba plateforme et tout, au côté même na ba chaîne YouTube, au moment on a pena que Fally Ipupa na minutes oyo aza na Uganda, azo sa la conférence de presse naba étudiant na minute auto solo la aw donc na outil ko information siko yo ça la conférence de presse face à face naba étudiant à université mo munene ya Kampala parce que place Fally pour beta concert za na Uganda meza na Kampala donc maloba no yo ki batu ba lobo ba okanga Fally sera côté na terre ougandais ba okanga ye na terre ougandaise ba okanga ye mais bakokanga été pour Fally défait le quoi mututé. Vous comprenez? Donc Fally Ipupa soki si c'est réellement bango makamba lo bawana. Au moment ya moso to ya na babilo mo basala kawana. Mo on est c'est comme si bozolinga bo kitisa Fally mais bo ça la promotion et tout nanga nini. Tango muto yo lobi ke Fally Ipupa liaki $65,000. Voilà. Donc si to vandaka awa Fally Ipupa et puis contrat ngoza ya nenini il y a 2019 donc yebi sanga na 2019 Fally a signé contrat ya $65,000 embadi mama zo ne Fally lera mbonga musique boy donc 65 ils ont collé mbonga musique mais ça collé mbonga belé contrat ya concert mbonga $65,000 c'est les mbonga belé donc et puis eza na nenini 2019 20 21 22 23 donc 4 ans. Donc Fally a concert à $65,000. Au moment où il y a une promotion, Fally fallait aller à $5,000 na biso. Fally open à $5,000 en OP, $5,000. Baké kocha $65,000. Entre-temps, bon kiti si Fally to bon mati Fally. C'est que bon mati si Fally. Donc on l'a bande qu'on a biso on a testé qu'on l'a dit bien. Au moment on dirait ça molimo ya Gauthier c'est que na Uganda. Donc molimo Gauthier c'est il a dit na Uganda. Molimo ya Gauthier c'est que na Uganda. Donc Fally azana ba yini international. Azana ba détracteur international partout. Babundisa Fally. Donc c'est faux et archi faux. Fally Ipupa va jouer son concert, va livrer son concert aujourd'hui. Ba peuple ya Uganda nyoso ba Uganda nyoso ba ko sepela lelo ba ko savourer ba nzembu ya Formule 7. Mutu akokanga Fally azate kutu il fallait ba kange avant concert. Parce qu'on a minute à sa conférence de presse. Peut-être bon c'est la conférence de presse ici là après ba repos c'est bon côté par rapport à Sony. Louvunu ezama mba lukuta. Donc Fally Ipupa donc ngana ebiso ke obeta concerné bien mutu ko simbe azate pour les appeler lukuta et puis le seul artiste
na Congo on respecter ba contrat le quoi fallait azadi solo mais ngam na zoebisa fallait respecter ba contrat a respecter public a respecter ba warrior ako sa ba warrior na contrat mo ba lukuta te to calendrier mo lukuta te donc fallait pour pas les seuls artistes lelo a so respecter public na ba contrat nenga banda depuis 2006 lelo babibi ça le moment ya Luanda voilà yango peut tolinga to côté tellement qu'on anticiper nango déjà babige ce sont dans ses habitudes ya ko melara bambongo ya ba producteur parce que na Luanda sous sa melara mbongo ya ndeko na biso fa beta concert la kabinda abeta te comment akuma mutina ba procès awa siko suite nango suka wa yebisa nga procès ne suka pour mon place ba bengisa fali na parquet et ça on va ba sala ba créer le moment boye l'aime super monde appelé boye après ta ba sala bango yo ka bo s'abonner voilà boke ne ko s'abonner na ba chaîne na biso ba ya ka bongo et comment habitude na bango le kasi yo so mona de misa simerten se ba sa ile loko wana misa simerten so ba kosele o leki mbongo mo boye abeti concerté asa sans pas sans idéologie mais peut-être il y a ça ponctuel te ba kosele ka mutu makambu kaka mutu oyo oyo aza na aura oyo aza na succès yazaka na aura te boyo aza na aura hôtel mise na fali c'est azala nde na chance ya kozala adversaire a fali o azala adversaire a fali lo confirmant azalaka nde na chance ya komitya adversaire a fali ye o azala na chance ya komitya adversaire a fali fali aza kwa mazemba beti ligue des champions finale mais yo obetaka lina foot omitya adversaire na ntango obeta lina foot abokokepe 1-1 Topé a gagné 1-0. Bolobi a gagné un match ezaki makasi. Mais Libanda Mboka a raflé ba trophée. Libanda Mboka a sa makama minene. Donc yene leader a simertense na chance au azwa ya kozala adversaire a fali na Congo. Voilà. Binisa bango Libanda au moins la place Libanga pe me ko bimaye. Ya solo. Libanga pe me bimaye na côté chant au côté ni. Nazo ibisa pas limino boloba ka chant. Obi ba débat oyo na ba Afrique du Sud na ba Amérique yo ka de Céline Dion ba mesurer na Whitney na leki na oyem. Mais na Congo ka to ka débat ya mungongo. Yo ka de na Côte d'Ivoire ba lobi ba Salfo nani comment nani Arafat a kufi personnel. Aïba ko yemba te ba Salfo ba leki na voix. O ka de ba loba mabongo. Mais quand na Congo bokanga na mutu moko voix yemba na kata douche. Banze munezo ezo katabi ba frontière te. Azo suka ka bino mozo kumisa ngo voix. Et bon, est-ce que Obi Fali na mboko na 2002 Abima meilleur chanteur papa Mbaza vivant. La bonne révélation. Révélation ouais. Abima meilleur chanteur na 2002. Ezaki meilleur chanteur qui beta na Google, beta meilleur chanteur du Congo 2002. Voilà. Fali Poupa. So pour lingi to beta ngo siko awa. Ezaka révélation te, ezaki meilleur chanteur du Congo 2002. Voilà. Donc on comprend. Donc makambu oyo bat balobaka wana eza lukuta. Et puis, si on a dit que Uganda basali balobi, fali pour parler mbongo escroquer mbongo. Mais ezamba carrément omoni ezana des réponses. Obi na osepela kitoko enzambe. Kolobela fali, so za zoba olobela fali okomi mayele. So za mayele olobela leader asimerten so komi jingi okomi kizengi. Ce qu'on t'a ne fali zo inspirer ngai. Molimo fali la tanga et puis sanga mayele na ye, sagesse na ye, na intelligence na ye, ndenge ma moniki baboko la na papa Fossé, na loba makama malam. Voilà, na kena Google. Na ina loba boy. Tant bozo ba ke fali abeti contrat, a BBC contrat bato. Siko tant na mona ba Vantiro ba na TV ba loba ke fali abetaka 10 concerts ya producteur concert moko eza ya nani ango sikoyo bato babimi wa uti wapi voilà on comprend voilà au moni sikoyo ke réponse epesa makaka na bato baso lobela fali voilà. Donc l'état il faut to beta ngo parce que lelo il faut voilà. Torobeta, meilleur chanteur. Meilleur chanteur. Voilà, j'ai comme le meilleur chanteur du Congo en 2002 pour te vérifier si réellement ils ont fallu parce que tu as capé une nuance dans le milieu de Bélé. Bah oui, ils ont fallu tu as nani. Oh, n'a pas bête à penako. Tu bête à pena Congo RDC 2002. Et t'as raison comme 2022. Voilà, 2002. Voilà, tu es effacé. Oh yo yo. Pour mon allélo. Google est béba. Ah non, bête à boire. Tu vois le beau. Google les a fallu. Et bimisi déjà. Voilà. Moni, na lobby koutouté. Yo mo moni déjà na ma vidéo koutou moni de bimisi. C'est la tête qui est pena sikoyo na actualité parce que ah bimisi ma vidéo 2002 meilleur chanteur
classement, oh là là. Classement, oh là là, Kimi. Ah, là c'est Bima qui est en haut. Meilleur chanteur, il est en haut. Voilà, télévision, voilà. Radio T. Voilà. Tout le monde a payé. Oh, 2022. Voilà. 2002. Tozo Luka, 2002. Donc, de toi, Tozo Luka, la biso meilleur chanteur du Congo en 2002. Voilà. Je crois bien en haut. Tu cliques Awa pour te quota. Et ça, ça n'a Fali. Fali, meilleur chanteur, République démocratique du Congo 2002. Yango. Voilà, donc télévision radio Tébisono Stomonyango Bena. Fali pour pas meilleur chanteur, il y a RDC en 2002. Yango Tomonia. Donc en tout cas, on a déjà, il n'y a pas match, il y a plus de Yango, et puis, bah, on Nin. Bah, ça lié une interview, bah, et puis écoutez la caille Awate. Écoutez la caille na poto, bah, ça lié trophée Awa. Nana, bah, ça l'interview, les amis de Witch. Ici, les paroles s'envolent, les vidéos restent. Si vos papa Mazarat n'a des papa Mazarati. L'idée à Siberten, ça s'arrête. Si vous voyez, bah, voilà, mon Kendara. Au moins, ce que bateau va faire. Voix les âmes Koyemba. Ce qui voit les âmes Koyemba. C'est que fait Bosi Bosa la baba chanteur. C'est que King Kester est mené à mélancolique. Donc, on a comment le roi Emile a des bons chanteurs. Le roi là-bas. Miel de son, gang à l'icône de bon chanteur. Donc, Lélo, Moutaïma, Serge Mabia, là-bas, faux chanteur. Gilles était Moulombo, il faux chanteur. Babindo, mais faux chanteur, Fali, faux chanteur. Lélo, faux chanteur, est comme ça. Faux débat. Voilà, faux débat quand Jerry Kobetox a le ballon. En tout cas, tout ça, on a vu sur Jerry Kobetox. Fali pour porter pour la qui s'habille surtout publier la date na déjà à Kobeta ba concert mais tout le monde 4 y a date wana et na ba place musu ba komi ba surprise. Est-ce que ba place ba komi ba surprise wana ils a ba kosa les 4 pour et comment après et comment ba photo ils a vraiment ba concert mais ils ba concert surprise. Non, d'abord on a autre émission tout à l'heure fallait ça monter respecter d'abord ba warrior malgré aloba na biso ba warrior ba za famille nanga. Aboya ko loba ke ba za ba fan nanga biso to za ba fan na falite. Biso to za ma famille a fallu. Donc, première famille a fallu, famille biologique. Après, biso la deuxième famille. Donc, il fallait pour Baba date, on a une surprise. Et Zali, pour nous relaxer, il force. Tant que vous avez waouh! Il fallait respecter ma carte. Il fallait respecter ma carte. Il fallait se rabimisi calendrier. Oui, tout ça battu. Et là, je peux ça. Production, on peut s'y contre-temps. Mais, la majorité y a calendrier Fali n'engena moni awa. Le 29 septembre, Ouganda. Abeta le loto abeta te. Le 30 Nairobi na Kenya. Moi mon balo appelle Makate. Le premier à Robeta Lisusu na Kampala zongi Ouganda. Le 25 novembre Paris la Défense You Arena. On a soit pour moi accueilli. Le 8 décembre, Ovo Arena. Tala écart. Il y a concert à Mouné dans la salle mythique. La salle a 42 000 places. Il fallait déborder 50 000. De le 25 à 8, on a 2 concerts à Mouné et Bongo. Donc, le 16 décembre, surprise. Le 23 décembre, Ngaye, Palais de Congrès na Côte d'Ivoire. Le 24 décembre, Abidjan. On a pédé na Côte d'Ivoire, na Golf Soki Club. Ici. Le 28, surprise, décembre. Le 30 décembre, Douala, na stade. Yango fali ba stade dango yo so banga ba stade te tango ba vie na ba so banga ka ba stade et comment comme on dit à la mode ko kibeta ba concert papa ba stade yesa papa ba stade donc on suit dans le 30 décembre 2023 Douala donc qu'est-ce qu'il fallait clôturer année le 31 décembre Dakar Sénégal na Sénégal place fallait qu'on reçu qui ça
asukisi tourner na ye asukisi année na kimia yango moni na ngambu ya bagoril pe na ngambu ya leader Asimer Tense babimisi calendrier. Mais bon, le calendrier n'a pas de date, n'a pas Québec, n'a tournée américaine. Bravo, et là on Luka Kinde yango wana fali papa molakisi. Le professeur. Mais ya Zaraya Mukolo. Ya Mukolo saka nini fallait so bete na musique. Voilà. So zakaka yaya ozabiki yaya no ka ozoba yaya na age na musique pe beta mwana mukengo zoloba. Obike mwa mke so beta mukolo atika bitumba te. Yango to mona ka lelo. Fali bomaye, fali bomaye, fali bomaye. Voilà, fali bomaye, j'ai comme tox en tout cas tout bas au CP là parce que ego ça la pe ba warrior bien tout solo la non muké par la musique quand on a fali pour pas tout le monde déjà beta ba tokos banzela on a kinda mais récemment peut tout ka fait rigolo là à Betty il y a pas de nzembo na juge ngoneni. En tout cas, ndekona biso mwana mboka leader Asimer Tense, je vous conseille que beta barumba na odemba. Oh, tika makambu ya français lokota et na français. Oh non. Parce que e kosala mabe. Azonga na rumba na ye parce que rumba na ye bakumisa ke na rumba na ye patrimoine de la rumba soi-disant ezaye atika français. Biso to pesa ki conseil kala akota na featuring abeta ba français aboyaka. Omoni likambo aboyaka o négligeaka ndenge komo ko compliqué yo azobunda bitumba na français. Y a pas c'est quoi? Y a pas. Manque d'arguments, manque de prononciation des mots, manque de tout. Et comme il n'y a pas. Azan manque de tout. Mais manque de tout. Oh. Même énergie, il n'y a pas. Même énergie, il n'y a pas. Même l'intelligence, il n'y a pas. Même la sagesse, il n'y a pas. Même l'inspiration. Même l'inspiration, surtout l'inspiration. Nous, Alina, on a. Créativité, il y a un maman et likambu artiste. Quand tu crées pas, tu es nul artiste. Donc, fallait pour passer soka tangaka ina. Ah, nzambi. Et le bako film de ça yimona ina. Fallait pour pas. Zwa micro na yo ndeko na ngai Isaac Lushiku. Kele ko tia mwana micro tuna fallait azana na robiso aza bosser. Voilà. Fallait c'est un bosser. Fallait aza panthère. Sur un kangi on a makamandula ko dévorer yo. Ako lia yo mabe. Yango zomona ya mukolo azo pola. Azolela. On va boiter mukolo azo pola te mukolo. Aosa de ba fiche ya dynastie volume 2. Azo sala biloko ya oyo ya age na eli soute parce que yenenga zawana bientôt 50 ans. Bientôt dans 3 ans, 50 ans en train de télécharger. Voilà. Les bras qui gomme. 50 ans bientôt. Si vous avez 50 ans, vous avez des hectares. Il fallait déjà tellement à podium au Stade de France. Kala, 2 fois, na Kassav, à tellement sous na Nino, na comment on appelle, à tellement sous na concours de Coupe d'Afrique, il y a musique congolaise. Baba congolais qui est en France. Où est Ranson? Bazouana Fali. Si vous avez fait ça, vous avez agini. Trop jeune. Azagina agini. Si vous avez fait ça, vous avez fait gorille. Tant que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez 50 ans. Non, mais la vie est peut-être dans 50 ans, on a ça parce que tout le monde a déjà abandonné Marambango. Isaac, il y a personne qui va pas t'assurer dans Marambango. A comme papa Wendo, Tony. Viens so Wendo, comme il a le père son nom Mayagi à Bikisi. On a papa Wendo. Est-ce que Dabi va l'idée à se faire tête. De mon sens, on va succès à Kibukolo. Ah Nzambe, eza pasi. Donc championnat na bango ngwana ba betango. Fallait zo beta lelo, championnat international. Le bindeli na foot bozala kuna a obeta. Na moi déjà ba okabula ba billet, ba ba caisse na okabula ba billet. Concert en fait ba okabula ba billet. Na mona na nuté. Obiti bosala makamangwa. Bolinga bo sepelisaka leader Asimer Tense. Ba okabula ba billet. Voilà. Non mais ba okabula ba billet te biso te comme ndenge o sakala te concert eza lobby na 20 000 to surtout concert wana et puis na showbiz concert ma kasi robeta ma wana $100. Ba pesa mo wana c'est pas ba ndeko na biso ya est. Mutema na ngai ba okabula ba billet. Concert ofele ba okabula ba billet. Yo so bona concert ofele ba okabula ba billet. Pour moi que c'est du théâtre et ça m'a boqué pire. Voilà.
Comment concert a fait peut-être que ça a un bracelet. Concert a fait ça a un bracelet et ça a un billet. On m'a dit ngana ça va communicateur ya ndeko na biso ya Sima RTNC. Ba communicateur na ba communicatrice na il faut ba comme mayele. Ça va mayele té. Té na lobi boye, baza déjà mayele. Mais il faut ba comme mayele pona nini. Oyebi bazo sunga leader ya Sima RTNC té. Bazo sunge ata mukete. Taleti na minute o. Tonton promo na ba lilimbu ikuna bazo fingana. Lilimbu ya tiki ko fingana na tonton promo, akomi ko finga moi c'est Nana Boduga, moi si ya mutu. Oh madame, oh babale yo lilimbu ikutu ko ningo zawana outana na Angola. Bazwa zwa yo mobala ko balo le chèque gwese sila. Faut ba chao pili pili belé. Lilimbu yo no mona. Oyi ma ngana na tika mafinga na internet. Mais nazo mona lilimbu azo finga Nana Boduga, azo finga Jael Show, mais soko tali lilimbu iboy. Oh, katara posa abilelo Jael Show akomi mukala ya Nana Boduga wazaki mbandana parce que babeta na vie na biso Roger Ngandu e bongo ye lilimbu ya zo kotanga mibali oyo ba ya bato azotangana ye makamba sala na Angola ayebi yango mais lilimbu ya à côté li poto na nzela ya mai tia ki se retrouver place azawana d'abord na koloba nete po za poa mouche za niveau na ngati héros koko ba warrior héros ndena peser makasi bu so yo bisanga ta bisanga makamba lilimbu na lingi na loba boye ba communicatrice na ba communicateur d'abord na robanana na oya za chargé na marqué bazo fi yé pe tonton pour moi zo finge kuna sada côté la bango babunda voilà bango kana tonton pour moi donc pas bongi sa communication ya leader à Sima RTNC to linga kaye azande ko na biso mais sauf que ko beta moi zo beta na musique et comment makasi wana pele bo apela posa azonga atata mo D1 akocha D1 ngo ya wapi papa o moni muto ana succès ayebanaka pourquoi fallait les lois à solliciter makasi o moni fallait lobi na balmente styliste munene griffe munene lo kwa balmen abengisi fali. Est-ce que leader a Sima RTNC ba obengi sena biloko wana asa mata de tapis rouge asa le kana tangana na défilé oyo nani leader a Sima RTNC a défila tout le bango likambo tena ezali kamwata ata osala ngo après 50 ans de commune na 50 ans 50 ans zoko kisana nda osala ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc ça va biloko mo oyo bino batu bolo baka il faut bolo bala ndeko na biso ke au comité tika ko se mettre na fali. Quand tu es artiste, il faut solliciter qu'on a la publicité, solliciter qu'on a moi makambo ebele, tia qu'on a moi na ba panneau. Oso mo na fali pour bientôt so jouer sur film, troisième film international. Film un peu bimaraté. Donc yo uta la film a fali na TV5 té. Ba bimaraté. C'est quoi ça la plasma té? On me filme où tu les cas. Yo tala on a TV5 té. C'est quoi ça qui t'a autant en haute. Donc ce qui est sur les ngai na oloba na zoba parce que fali lelo il est international na ba preuve na na ba preuve palpable bu on comprend donc ezama nga mombo teke ya ko mesurer leader à Sima RTNC so mesurer na fali loba na Congo pour mani Congo ata bazui papi mbafu ba ke polio ma ta ande asila na ba hotel ma ba hotali petit na biso yembi sangwa telemi so che awa ba hotel ma ba obina Congo ezala ngobongo yango na ebiso ke leader à Sima RTNC azwa chance ya kozala adversaire à fali azala kwa mazembe yazala kwa chikuru fali fa betaka ba mondial ba club atombola lokuma ballon ya Afrique in Afrique na monde taka mazembe beta finale ya mondial so fali asko azabongo so soto kena ba joueur fali azala kwa la chancel Mbemba leader à Sima RTNC azala kwa nani joueur mo beta na chikuru na koyeba kombone donc azabongo vous comprenez donc carrière ya Chancel Mbemba na fali eza presque ndenge moko Chancel Mbemba yebi na M4 ya ke akangi Cristiano Siliki fali po yebi na orchestre na batala latin ti quartier latin ti le loza fali akomi ba komo benge musicien premier musicien francophone aza le premier le prix voilà mais ndeko na bina yembi ya paso yemba na français so point na trophée wana non mais kasinze mongo ndezo bima yango ndesko totala soko ozote voilà baswana kuna muzeki ndinga finga seleyo biso to bwakeli ba mona to baki bien so ba obundisa fali bino na bino boko swana seleyo yona ba komo finge seleyo moni okona na kanga na ebisa yo
camarade qui mukolo simbaka te yo luka camarade qui mukolo na leader asimer tense tana ko motinda ba koliti ne ba ko baba luka ki bazaba camarade bo baza mwana ngirengi azokola ya mwana muke na mwana ya bandal ba za ki camarade ande na okesa bakutana de ba mikolo na maison me bakutana ba za mwana ba ko kutana pe na ba moto bazala ki mikolo donc Fally c'est le amona ninge Fally akola basala na ye Jordan Kusa ndenge moko mais bokati sanga mabandal bokendanga mangiringi o camarade na biso mona beti bino 12 voilà tala niveau c'est le azo fingama donc ça passe voilà ils a passé quand nengo bana pour clôturer déjà notre émission où ensemble nous maintenant on a procès à Gauthier si parce que c'est dans 48 heures mais 48 heures on dirait déjà l'équipe où ensemble nous poto si ça na biso te procès à Gauthier CI ngana pesa ki déjà conclusion nango Gauthier CI la meilleure des choses au akosala ezali kaka aya abenganga contactenga na sala e vidéo a s'excuser devant ba fanatique a Fally a senga Fally pardon c'est fini omoni ba avocat ba beta ki tolo ba ke tozo kende poto tisko ba kendaki na ba yekati na ka pe yo bondo e bisenga ba avocat ba kendaki ba yeki tisko na ba yeka na résultat te ozo mona keza maboke ozomona keza maboke makasi Gauthier c'est inenga zana alinga lingate 2 semaines babaki 2 semaines le ya to 40e jour OK déjà vers avant jour on a butu na oyemba lobi pe mokolo oyembela bango biso leti ngala baki désormais Makaouz batu nyonso bolobela leader asimer tense o aza mobala tanga komba Fally na TV désormais na ndobenga ka président biso ba warrior Kelly Charleston papa na kena parkia kalamu na ke refunda intel ba obike ba warrior ba zakana la obike tout na passé de Denis sa ganga alors ba warrior ba présidentiel nini orchestre présidentiel Jet Set au monde ne ba ko c'est la présidente Fatima Kam ce qui Jet Set des orchestre présidentiel ba première dame ba ko kuta na mama Denis ah point ni ba so Jet Set beta te ba so isko Fally au monde bino bo fingisa ka bango au monde bo monde to ba sa muke botika okosa bato makamana orchestre présidentiel na Congo ezala raté attends aux appels orchestre présidentiel fallait ko leko kaka pour na kati ya présidence ba warrior basa na kati ya ministère ba warrior basa na partout ba warrior basa est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Jerry Kobetox, je ne sais pas si tu as un dernier message par rapport à cette émission et puis tu passes directement à tes dédicaces. Hein. Voilà, dernier message dans les arabes, na auto tangela bino calendrier a Fally Poupa oya reçu ça le 31 décembre na Sénégal. Bon mon ninga bandi ngo wana ti a reçu ça na Sénégal. Donc plus to bengi ba warrior. Le 25 novembre tout le monde a un CD na atomboli CD na maboko. Na concert wana ba certifié Fally Poupa mbala moko disque d'or, deuxième disque d'or. Donc tant ba bazo lota championnat ka lembe biso tozo kende ba Ligue des Champions. Donc Fally Poupa akotika la toujours porte étendard ya musique à Congo. Le Warrior, merci beaucoup na nyoso bosa la ponanga. Merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco. Warriors, merci beaucoup na Fergani la merveille. Merci beaucoup na Gino Kindu droit chemin. Merci beaucoup na Maître Junior Moukou na Toro. Soki peno meki Fally na Mikili. Azara pembeni ya Maître Junior Moukou na Toro. Un pays d'Ari, Lorette Compressor, Tina Mangaya, Feza RDC. Sans oublier Vienanga Prince Tokuzu Noir mais beau. Maman Jeannette Bonpetit, ya Irène Bonpetit, Warriors. Ba mbote belé na Chief Atélé, notre directeur artistique Gino, Venanga Gino Liaki, et puis ba mbote belé na Massa nanga mon ami personnel et privé. Angay. Ouais bah c'est que l'émission Vincent. Asa gini. Te obi que l'émission fallait tala a dégager ka. Ambasi bourgeois. A booking à l'émission Vincent. Ambasi tira onyoko la baninga bongo. Obi kambaza ana maîtrise à podium koleka ba leader belé. Obi kambaza beta na Stade de France. Oui bien go. La Stade de France a raté. Hein? Azarate wa. Azarate wa. Wana akotité. Ah. C'est dans l'action image. Stade de France soit demi. Baza beta na ba podium belé koleka ba leader belé. Donc ambazi bourgeois ba pese bo bambote belé, bo fi bo sangue manager.
manager. Donc merci beaucoup. Et puis Ndambouya est victime et Tigala Kiawa, je crois bien ma répétition bandoulier kanamo, mais qu'au bout on a été fallu mais mara dans la poste. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. C'était là l'entretien avec Jérick Kobentox qui est Koko Yaba Warrior. Quand moi j'ai dit comme c'est un grand merci à Lebrun qui Goma qui était derrière la caméra et aussi un grand merci à toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre. Hein. Bon, continuez à Roland Arabi, c'est ça l'Arabie sauverait bien. Un grand merci aussi comme ça à Malela de London. Hein. Je vois aussi Tichik Makengo, Tonton Chic, Guillaume Tingani, les concurrents, Liboso Ngumba, Nassima Ngumba, Katika, Tuane Zarayo. Pourquoi pas dire aussi un grand merci comme ça à Maestro Cava, l'Irlandais noir. Voilà l'Irlandais noir. Mais pour clôturer, voilà. En tout cas, après la conférence de presse, il a fallu que ça Siko na Uganda na Kampala. À quel niveau? Cacho. Sia. A qui un concert à VIP à Makassi, dans le stade Minisport à Makassi Bongo. Voilà, ok, un concert, voilà, je dis comme ça, grand merci à Bandegonio. Bon, continuez à s'abonner, ce beau CP là, il y a une émission, beau partager, beau commenter, au la biso, vraiment bien. Quant à moi, je vous dis comme ça, ciao et puis retrouvez-moi prochainement dans un nouveau numéro, dans une nouvelle émission. Sans oublier, Bana Tuya Mo Amba, choix encore, c'est-à-dire honorable Agnès Chibola Lushiku, numéro 402, c'est-à-dire tout voter utile. Tout voter utile, Namo Amba. C'est-à-dire honorable Azaga Moko Agnès Chibola Lushiku. Bala Nyoso Peya Moamba, Soule Kauka 218. Bon voter vraiment. Voilà, merci beaucoup aussi honorable Pablo Tita Kabea. Espoir Yabana Kanluka. Ciao.